Kombo na yo, âge et puis raison au passe le ballon. Kombo na nga Milka, j'ai 22 ans. Premièrement, ndi na hauteur koloba boye, koloba awa. Bon, aza wa guna nga te. Nga ngaka mibali ya milai, mons. Donc, premier nga azali, na ndenge yaza, esimba te. Donc, dalinga ba mibala balata ba manette te. Normalement, le roi ba escroc. Donc, simba te. Ka pona manette. Manette, aspect physique, nyonso. Donc, ça compte pas. Merci. Et bon kasi pona yo. Aza ba jara ba solingaka? Oh, pona nga alingaka zane ba jara basina lingaka mais libumunde siko. Biso mbali tolinga basima bumute ya mboya biso makasi. Non botité mais libuma munene. Soko boti ozande nini donc ma plein. Madame, tolérance, madame. Son lobby, Fanny Yokinga, n'a pas un lobby na Yokinga. Oza ngo bakisa eloko? Mais la moi n'est pas timide, à moi, on tout ça bien. Timide, ma belle, alors ça le monde à ce moment donc on comprend été. Hello, il y a mais soit tout le monde ça comme ma plein. Du matin. Ok, merci. Bon, tozo ngana biso awa. Kombo na yo, âge na yo, na raison au passe le ballon. Chimène, Nazana 21 ans. Déjà, quand on est dans le loba, na oazala qui na une différence, c'est ça qu'après yaza loxte. Donc, rien à dire. Allez, kanega. Merci. Azali ba sorta femme soko moni libanda okoza mwata on solo na ye na kada bolingo. Bon, alingaki azala soki aibe koloba. Mais azana pour me ya langage. Comprendre. Attends, c'est pas mon tuté, il faut ben ndenge nini ko solo na ye akina ndenge mabete. À comprendre état d'esprit donc non, c'est pas nanga te mais alobi bien. Mais il est vraiment conseillé dans PC wana. Mais à part ça, azana bien. Mais il faut moi verni na manzaka ça la bien parce que biso mbali ba uto pesa conseil malamu yo moko zongi lango susuka yo moko mais tala kaka ouais okay. Donc voilà, merci madame. Évidente aza on me par rapport à 4 ans c'est déjà trop à la limite ce taquini âge encore ça pourrait passer mais sinon j'en ai pas mal. Merci. Aza bago lingaka? Aza na bien kana lobaki a moi libum basima bumine na tokanga vraiment na bango isala et donc tout dans simba penati quoi. Donc mais à part ça j'en ai calme ma kolgitoko mais mon tâche moi mke pour le coach mon bâtiment de mon boane ça bien. Je fais simbo mais ça m'a bête. Merci madame. Merci. Merci. Puis raison au passe le ballon. Comme on a Marlène Kangumbe, j'ai 26 ans. Na passe le ballon nangai premièrement isa âge non. Ngaza 26 ans, j'ai 25 ans ici mbaté. Be côté les boy. Azomo na non moi maturité qualité. Azala moi mabana. Donc c'est un peu ça. En plus peut habiller ma boy. Ngamba la costume mwindu. Donc c'est un peu ça. Merci. Aza bago lingaka? Oh, aza bien, c'est pas na ibum nae, na taille nae. Aza nae bien. Merci. Merci. Toya boy. Kombo na yo âge na raison au passe le ballon nao. Bon, naza Eugénie, naza na 28 ans. Premièrement d'abord âge 25 ans, ngapi 28 ans. Et simbate. Na coiffure na et simapete. Je m'arrête là, c'est bon. Merci. Jenny azali bagu ya pasi oyoyo lingaka? Ouais. Aza bagu basina lingaka mais aza moi libumu nene bongo pena nana yo simbate. Non, to le atondi. Abe utoli atondi. Ah, tu as raison te. Mais non mon ça naturel boumno mom nene. En tout cas, ça me plaît pas. Merci. Merci. Toya. Oh, what are you talking about, man? Moi, le bas artiste na ningano ba mibali donc baja bongote. Et de D atinzela suki et tout na ningamo baza coiffure normale. Mais azana est bien. Donc voilà. Soki na comprendre bien, olobi aux artistes ya suki. Okata batsuki. Oyemba ate o. Non, naimba ate. Non, ça va pas marcher. Merci. Aza bago lingaka? Namoni aza bon.
aza vraiment goût ya basi na lingaka te mpo nga lingaka banzela obalaka un peu skinny quoi oka bateya ndeko na biso oyo toleki na ye lingama batai wana couleur na ye mpe namoni yango mpe eza mwa couleur moko mpena naturel te namoni misapi na ye ondire eza na mwa batampo wa atika mafuta oyo eza bien te mpo namoni na elongi couleur mosusu mabo couleur mosusu donc manzaka mpe bien te donc natiaka manzaka te oza donc c'est naturel oui mais futa yango ata mwa natiaka te natiaka base ok sa tolérance madame ok Merci. Tokombo na yo na âge? Kombo nanga Annie, naza na 28 ans. Merci Annie. O pasuli balono po Annie. Premièrement, naza mukolo na ye, j'ai 28 ans, il a que 25 ans. Et personne na ye, style vestimentaire na ye déjà, c'est... En tout cas, ça match pas. Merci. E bongo po na yo kasi Annie azali ba gu ya basi olingaka? nga sepe na nga na apparence na ye aza na ye bien mais nalinga na moni naturellement atie boye nayebi te parfois aza na matache moko na kati atie boye biloko wana elongi wana en tout cas la plupart mobali tolingaka yango te biso mobali tolingaka kozala naturel et donc c'est un peu ça mais namoni mpe ondire minu na ye abombi yango nayebi te so eza mwa problème na kati. Les appareils dentaires, c'est médical. Donc otyongoka ndo ye awa? Non, je parle de l'appareil dentaire. Donc, Le bel kasi na lingala comme ça ayeba bien. L'appareil dentaire, natiaki yango pona aligner et puis na serrer ba espace où eza na minu na ngai. Voilà. On comprend. C'est médical. C'est pour la fierté. D'accord, madame. Merci. Mais à part ça, là, tu n'avais bien, ça bien. Merci. Merci.